Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Sango ya José de Londres na Porto, na Suisse, na ville ya Lausanne, place azo fanda kuna. Sango na ye, isa pasi. Quand je dis pasi, isa pasi parce que na zui penza ndeko oyo afandaka, aliaka, avivaka, azana quotidien ya José de Londres. Ye moko muta benginga. A expliqué ngai alobi naza na autorisation ya koloba yango parce que yango ndeza vraie version aponi penga kaka ponga na salaki analyse na ngai bien amoni ba video na nga na salaki na Facebook amoni pa video na nga na salaki na TikTok en passant ba ta Facebook bokoye koya na Nella NG officiel na YouTube bon na ba video ya ebele ya mulai ona sali donc video oyo ezoki na bata TikTok ezoki na bata Facebook ezoki na batu ya YouTube na TikTok na Nella NG na YouTube na Nella NG officiel na Facebook na Queen Nella NG na autorisation ya koloba ngo dossier comme na niveau nini qu'est-ce qui se passe abaninga pe ane bandeli pa lobi ozan autorisation ya kolobango wan autorisation obi que José de Londres bat balingi ye mingi ti lelo bat balingi ye pas ezaka que bat ebele bazali ko condamner José de Londres mais tanga mona yoki ndeko wana na lobi il faut na ko sala émission po yé pa pesingo autorisation bi sala émission loba yango likambo eza nini abandi pe ane bandili alobi Charlie Malula ye muta salaki babana kinde bo bisola ku dabo yebi ye muta bengisa José de Londres na poto et tout mais tangu José de Londres a komi poto José de Londres a komi lokwa papier donc azo contrôler azo konza azo contrôler téléphone ya pamba en fait alobelinga boy Charlie Malula andimaki te que José de Londres akoye kofanda na ye en tant que mwasi ye mwasi na ye andimaki on te c'est-à-dire que azali na moi confiance de soi que je suis ta femme hein même attendez José de Londres nga komaki poto kuna Charlie Malula bandeno ko se rendre compte que ngai ne mwasi ya José de Londres donc vraiment confiance de soi quoi des arabas musu bazala que moba nanga ta sali boye c'est mon mari donc à moi ngande attaquer elle a une estime wana ti tant où José de Londres a yé na ndako abandaki ko contrôler téléphone ba appel entrant ba appel sortant ko loba ko finga ko do anyo ko li José na ndemo ko sarate abi eloko na kamwa ka ndeko na nga wana José za que malgré ko nyokola ya mwasi na ye José de Londres azana yeka ndinga zalane na théâtre baza problématique te pour soki azaki problématique lelo casier judiciaire ya José de Londres engaki beba na poto na obeta bino listolo oyo eza vrai na autorisation na otanga bakoma batute mabi soko beti listolo ana donc pour moi na que te non nazo beta na beta tellement konyo kolelekaki koyoka nezate koswana contrôle sur contrôle José de Londres aza star aza muto bato téléphone na ye ekoza na basi bangomo bata théâtre Charlie ata na ba fille à théâtre parce que José de Londres aza na groupe na ye même na Congo groupe na ye ezali o basala ki papa José tout ça mo lomo ezanango contrôle les kaki mingi siko ndeko na lobi erreur oyo José de Londres asala ki ezaki que au lieu abimana en dehors
ya milieu théâtral na bango azwana ta mwasi mo ya libanda po je de Londres en soi azali na posa ko boyana na Charlie Malula te abi alingaki epé mais zuwa mwasi zueleki eluka muke basi bakoko miso baloba ke téléphone en mbali eza lokola litungulu soki osimbi yango okobimisama ya miso ko simba no téléphone na mobile te ti Charlie Malula ki ne kotia téléphone ya mobile na écoute mama yango belaki cardio yango beli cardio siko tellement je te donne ndako kimia te nyonso je donne dans sala ezaka mabe olipe abima na milieu théâtral alingana tama mwasi mo bwazana na ba milieu ba théâtre te ba fanda yaki kolinga Mimi Kabeya jeu de Londres ebisaki ye kolobelo côté aisaki clair abinga nazana mwasi nanga so fait nanga bien okoma poto parce que mukanda nanga eza mukanda ya bien na ko selo makambo za opportunité belé mais soko fandi kimia okoma poto po alingaki équilibré c'est l'explication pour Charlie Malula mon même je te donne ba face au moment à pesinga c'est même ça la phrase ba face au moment à pesinga atikala ko pesa ngo to na zena Congo na habita banda ko zelanga na koma awa na poto po ayebiki o eza terrain na etonini parce que kimi eza akité Mimi Kabeya andimaki condition na andimi akomi na ba théâtre ne kaka akomi ko boka ba jeton ko flasher na okende kutu boy na robenza boy ti même temps jeu de Londres a balaki Mimi ye azaki na mukanda na ye na Charlie Malula bazaki na ba matata mais libali kufa kite mais mukanda ezaki ba botolaki mukanda te tango sikoyo ba rumeur ekomi ko bima po boye baka clair boye baka que na mariage à Mimi Kabeya et bana etina na ngwa bali bana ka comédien mo wenda bali et tout ye mo kopé awanga na ngo sous les projecteurs aye ko ndima mo peut-être après il bala mo pe silika bongo siko na kolba pourquoi sili bongo boko yoka basali pe na ba petit na ba petit à jeu de Londres de ba kende ba bali pe Mimi et tout consort eleki tangu kaka Charlie po wana zaki na mukanda na ye tangu kaka Charlie Malula yoki alobi omoni ki ngam na zena raison ngam tazaki na raison na parce que oza sérieux te ata na kanga yo te mais na niveau ote akei a fundi ba botoli jeu de Londres mukanda alobi na Suisse et alokola France na Belgique te na Suisse so babotolo mukanda wana eza kaka physique mais na administration mukanda wana eza kaka valide siko ifalaki koyokana soit bayokana Charlie Malula ake kuna pesi témoignage bazongiseli soit baluki avocat po bazongiseli mukanda wana physiquement donc jeu de Londres officiellement na état suisse azana mukanda officieusement onde tozomona boye papier physique azana mukanda te siko kombani ezaki mukanda wana ezongele na maboko ba pese yango boye azana ngo boye na maboko parce que za ba place mususu oké opesi mukanda no physique de ba beti yango po système est confirmé siko yo olobaki naza jeu de Londres na nga ndima yo identité qu'est-ce qui prouve que ça yo ou ça na système wana eza yo il faut y en a papier nde prouver que na kati pe za yo nde la compliqué mais malgré ça akipa ki na été na Mimi pesa ki nango Mimi pa yeba ki te po Mimi ebeke koto eza mama tata maza mukanda na ye na koyana na ofanda ta na Belgique na France ya obando ya botozo kutana Mimi soka yebi likambo te Mimi soka yebi likambo te lika na émission mais tant amoni que tant sikoyo
makambo ebimi eyebani ka Charlie abotoli mukanda na ye Mimi nde ayaki koboya na ye makambo libala wana je pense que moi bebele boyebi et pour ça là que tango gouvernement suisse abotoli mukanda communauté congolaise au bazaka na Suisse en Europe France Belgique et tout ezana maman moko boye azana ONG na ezaka na Kinshasa aye koloba ya José komitungisa te biso tozana to koido yo na biso ki ya José asa aimé vraiment la communauté congolaise ce qui ezaki ko dépendre kaka na communauté congolaise ki ya José za mokanda ngaka zwa basaleli ye groupe tango basali groupe mama wana ayebaki ke ya José aza mayele te donc asa mayele te c'est trop dire mais ana connaissance ya loi suisse te ana connaissance ya ba loi européenne ebele te ana aza pe ana capacité te rolandela titi parce que au moins nimboka ezaka so umeli mingi je pense que les londe peut-être à kolba que a comme na mayele wana ya boy kota bo sala boy mais à l'époque en tout cas zaki na monté parce que maman la temps azwaki ya José ezaki au profit na yé c'est-à-dire que tant a sali groupe na yelo kwa za na ONG na Congo a rassembler bateau pour na ezaki bine botiaka mbongo bosumba batiaka mbongo mutu nyoso alinya pesa ya José a pesa ya José na maboko boité a pesa pa na yé yenda okomisa kune pa ya José oh yé abandai ko lia pe na sima wana abandai ko lia pe na sima ya mutu ya José oto sangsele mbongo wana po azongela théâtre et ko sala que ba tomber na ndeko moko boy aza vraiment influent pe na communauté na biso aza na Congo akenda poto ba Belgique ba France en tout cas ça vraiment ndeko moko oyo aza pe na connaissance ya ba lois européennes tant ba ko proposer à kota na groupe ndaye ko lobatin atuni mama wana ah mama est-ce que likambu ya José na minitio ezali kozongela théâtre to ezaki to lukele avocat po mukanda na ezonga physiquement mamba wana siliki habite na ndingi na ngapi na zape na lingi pe na EDP ye pa zonga na pesa mbongo mais mbongo to pesa éternellement te parce que bibo bika ki awa tout ça va vazana mukanda na il faut tant to pesa mbongo to yeba avocat ya José Azanani dossier ne comme na niveau nini il faut to landela nini na to pesa ka mbongo te mama na tanga monika ba question de kwana azana ba question belé mama na bima na groupe nde kwana meki ko s'intéresser quand même na dossier ya José Aluka yeba qu'est-ce qui se passe na dossier wana parce que administrativement parlant mukanda ya José za actif atuni ya José avocat na yo est-ce que ko tianga na contact na ye atie na contact na été avocat na yo aza ekolo nini o aza congolais dossier na yo ya na niveau nini ba ko ka ko expliquer vraiment clairement est-ce que possibilité zali ya ko changer avocat ceux qui bomoni ki avocat na zo ki na makambo malembe clarté et tout azwa pe réponse ti mais na niveau na ye lokola aza na ba connaissance ya ba lois européennes nde azo meka mikolo yoko aider en dehors ya avocat wana azo meka ko aider ya José pour akota na ba droit na ye sikoyo dossier mususu ezali bato bele ba oloba ba ko pe ko tuna ba question pourquoi est-ce que ya José akoki na ye ko déplacer te akoma no fanda na France na Belgique abi ya José akoki ko fanda na France na Belgique te akoki pe ko bima Lausanne te pourquoi ko bima Lausanne te akoki ko bima Lausanne te po azana bana na ekuna l'état suisse akatela e pension alimentaire soki abimi Lausanne akende ofanda ta na Belgique na France
akopesa Charlie Malula raison totale pour la minute yo ya José Asalaka. Quand je dis mukanda wana eza officiellement donc officiellement le système est actif. On dit bah bibi c'est le monde des arake. Voilà, non, je donne un exemple moi mon usurpation d'identité hein. Mukanda na ngebungi, mutumso sela mukanda na ezanga. Qu'est-ce qui prouve que ça yo? Il faut yo ya papier. Après ba coach on a système et confirmer. Parce que y a juste un elo qu'on pouvait te que yewande ba le bilawana na système. Mais entre-temps akoki ko sala ba katele pension alimentaire a occupé bananae. Aussi longtemps qu'il a occupé bananae, akufa dans la Suisse sans problème. Balobi soki ya José Azalaki na banate na Suisse. Ya José Bange ba refoulé kala pour Suisse et Saranate. Et là vous ça que le gouvernement suisse a refoulé à José té. Ils a pour azana bana et puis bana wana ya José akipaka bango. Après sa pension alimentaire na bango et puis ya José afandi na Lausanne, aza stable na Lausanne. Yango soki ba juge batali nyonso wana azana on a bénéfice du doute ya makambo oyo nyonso Charlie akende kofunda kuna tant ba bota ke mukanda officieusement na ba papi yango ka ezo sauver soki yango tembele lelo peut-être oyo to beta solo mususu ki ya José ba refulada chance c'est que il travaille a opé sa pension alimentaire nae et ça là que yotia mon ba juge na mon ba confusion un bon avocat José ozala rétablir na ba droit na ye mais ba koki pona donc ba ko refoulé ya José T pona bana na ye gouvernement sur son la que ces messieurs surtout bitozong semboka nae bana nae ba ko manquer mais moi si ne muta bengisa ke awa azolo makambo le contraire. Mais il travaille à 4 pensions alimentaires. Ngana tuni siko ndokambi c'est que ça na période probatoire lui ya on est au ça qui période probatoire wana ils allaient annuler ba détacher yé na Charlie ba pese mukanda na yé moko à cause ya banana ou soit grâce ya banana yé ba pese mukanda na yé moko. Donc difficulté je dis azan na mon minute yo yangwana. Sikoyo alobi Charlie Malula soki kaka yoki ndeko moko ya mwasi pourquoi José a vraiment mwasi officiellement parce que la fois passée je crois à José ça qui émission moko abina na moto na nga et tout a bimisa mwasi officiellement parce que officiellement pe na Suisse divorce spécialement Izarake babotu mukanda officieusement. Siko Charlie Malula zaka soka moni ata muntu moko aza proche ya José. Il faut ba ko menacer yo. Il faut ba lukelo makambo. Toi menacer ya José. Donc Charlie na bande konaye. C'est ce qui se dit. Charlie na bande konaye. Ba manipula kaya José na ndemo ya kosakana te po anini. Ya José alingi ba problème te pour ceux qui en dehors ya makamwaza nango ceux qui casier judiciaire na ye et koti sous tâche et sili pour na José Charlie a yebi qui faiblesse à moto casier judiciaire ne ko bibate na makamwaza nango ceux qui casier judiciaire ne baby tant ba okendo sala jugement ya suka po ba loka ba pese quand même mukanda casier judiciaire wane ko peser mais so kaza na casier judiciaire te après ça pension alimentaire na avocat na ndeko na biso na balobi a se porter garant vraiment à aider pour ba linga ba garder dans terme to na anonyme parce que ba salati dossier na bango et comment et se détacher na oya makamba Charlie azo mukanda poza na bana na e nenga kipaka bana na e casier judiciaire ne pesa bien Charlie Malula tilelo atika ya José tranquillité alandela ka vie à José
de A à Z. Pour la nini po casier judiciaire ne beba watikala est compliqué vie pour la Suisse kuna. Ya moni mwemba refoulé ya José Ezate a mwemba pesipe mukanda na peut-être pour un témoignage au Charlie Malula a pesa moi je peux mukanda si Ezate pour azana période pour probatoire moi pe aswani sa Charlie Ezate pour yaonde Charlie azoluka ba benda na baswana kashi di sere beba ya José abaki pona bana na ye pona vie na ye ako baby sa kashi n'était pona mwana ndai alobi place na yo comprendre que personnage à théâtre na personnage à mon vie réel bo ezande morti abi limbisa ndeko nanga ya José akoza na mayele connaissance et belleté mais c'est une bonne personne parce que mutususu na ndenge Charlie azo malmené bongo akoko salata mabe akoko komi salata mabe yemoko akoko sala pe mwana mwasi na mabe mais a préféré ni atina se alobi na boti na ebana effectivement côté wana alobi lo mo ya solo pourquoi parce que ndalande misomo ya José asala ki alobi nako nazana beaucoup de respect na ba mama nyonso ya bana nga parce que ba pesi nga bana nga mona landango je crois mission na ya suka dans la vraie vie boye ba ya ki so tout monde na José na ba théâtre ça un personnage oye mo ka me créer mais na vraie vie boye je dans ça problématique oye comme les apquêtes erreur akase lokola ce qui n'est a comme manager Charlie azanae mika be apa ene ako manager te bakangi kaka des problèmes tozanango yango wana ba détail mususu apesa kinga nazana nango mais ça un peu moins personnel concernant makamba mikanda na ye mais baka que ce qui est sûr dossier na ye ya mamikanda na ye et ça entre le bonnes mains de Kouana, on a aussi vu que Kayara Kouya, Kayama Belgique et tout, nous avons été dans le solo, Bazumi Kako Landela, autour autant à Samba, ils ont la correcte. Azana Lausanne, à Koukiko Lausanne, Anna Bananaye, à peu près pension alimentaire à qui par rapport à po. Ya José Lobby, à Osala, nous avons la possibilité naye pour créer problème, tena maman bananaye. Parce que pension alimentaire ici là, à 18 ans non. À Osala te que a un problème mais pour ça qui après ça qui pension te, à ça la cabote te. À Osala on pose tout qui au samba touro. Na ba preuve pour bazana on. Bon on a qui oh quand même. Oui, na moi chaud o ya ki awa ici invité. Mais banana ya ki pakabango. Ça na bonne moralité. À côté na casier judiciaire te. Bo pese mu kanana ndenge na yimoko. Ba se détacher na moi si. Donc problème bazana ngonde yango wana. Alors ce mitune zali. Le quoi na contact na muntu wana, ce mutuna ezanango. Oko komelanga na ba commentaire, nga na okende na nga. Donc pona chite na nga na likambango. Pona chite vraiment à moins que si j'ai mon yasika et ya lisusu parce que je pense que tomber te sur le solo te ya José a salaka mais na mbone wana salaka ba katele pension alimentaire pour na bana a pesa kango pour ça na besoin ya vous en a pas problème dans l'état suisse à cause ya dossier na yi et costa kayi ezo peser parce que si tu es na couple yoko ki ko ngana ko somba biloko ben nga futindaku omoni ça biso équilibré mais si ko na ka José a sali musala a pesi pension alimentaire a futindaku na ye asombi akolia na ebiti soki na landele vraiment na ye ba soki groupe wana basalaki ezala kati lelo ute tout le monde José azongi na ye moi ba film na YouTube na ye
azongene mo ba filmer na ye zamona na pe na message moko boye na zana ngwana otela bino ngo pe ndeko mwati ndilenga je crois il est quand même na otia ngo quand même donc beau tenir ya José regarder et sa réalité ya vie alors pour na dossier na ya mukanda c'est entre le bonne main na epma mbele na dossier mais to ebite banani balanda biso nzamba kusunga soki ki komi tokoya nango voilà la vraie version bako refoulé te Charlie Maloula sali tout pas na ba problème et simbité Oya José attends ka attend à combien d'aéroport ce qui ya nana atika ki ba maseke nyo sabi awa casier judiciaire na eko beba te pona azwa mukanda toujours souhaiter vraiment pas le meilleur pour un dossier na et qui est bien mais on peut ça conseil na basi to mibali so boza dana mutu déjà bana boye ba que réussite ya bana wana ils ont dépendre ya papa na maman surtout ceux qui neti papa linga za na vie ya bana na ye tika papa ana za na vie ya bana na ye tika papa ana za na vie ya bana na ye so za na possibilité ya opesa papa na vie po alingi aza na vie ya bana na ye parce que na dossier ya José bayebi ki bana wana baza ya José c'est que soki aza na ba possibilité asobi banda kwa za bien lelo soki aza te bana ne ba bénéficier parce que na dossier pour te za le roi Congo te isa bana na ye po soki Charlie Maloula a déclaré bana na komba José te ki abota wana José te lelo José moi avantage za na ngo pona bana ya ngaza na monte c'est que lelo peso José azui mbongo ebele na Suisse wana lelo peso ka zate bana ne baby ki bangwana bana na bazana na ba droit na bango pona nga na osambela José zo mukanda pour abima na jouk ya Charlie pour malgré que ezana ngote maza aza problématique doit la Simaye José yena famille Simaye José kaka je veux condamner à José te c'est un homme fort en esprit et physiquement à cause na ba défaut na ye em soupe buzoba maele pe belete po isa makambo mais aza fort mentalement parce que bilo musu c'est comme le akaketa okufa bon kana e pesa différent pinza ya différent pinza na ya Jani voilà ce na ce ba question ezali beaucoup na commentaire on a okomela ndeko wana contacter kinga bon plus on va répondre dans cette émission au cas contraire dossier à José de Londres et suki awa mais ça c'est ngara mawa eza pe passi eza mawa ko kaboneza mabe soki mtu bengisi mtu na poto le fait que mtu ana andimi kotika nyonso na kongo ya ofano na poto eza ke mtu ana zo tenir na yo alingi yo liba les ali consentement et ça nga pasi na ndenge ya communauté na biso ba normaliser le fait que mbala koza mobulu et tout consort mais quelque part il faut toyeba que nature ya mobali no eza koza mobulu le mobali ayebi nani yango na s'attacher na ye nani na kufanda na ye toyokaka oya kaso na bota bana na danseuse na ye bana mapasa mais maman Sylvia boma e bala ten mais comment on peut na réseau sociaux et ça il dépend na degré moi je pense que ce qui y a José a koka qui sous pression te peut-être à koto yo na kosa me koto na fandi pona bana apparemment ndenge na okili solo ya José zo tenir makasi na bana na ye ya ko sanga pasi soko on dit maba manene bongo
moi si moi sakane bongo ils a rapport ça Taliban a até ça qu'on espérer que ceux qui na pesi bango pension alimentaire na vivre bien na vite problème ma bango bon restaurer mon candidat na occuper banana bien à cause de RRP il a passé botika na bidon na kimia to kutani mbala semana ni twasika ils a passe makasi pona mama wana oya bimaka na groupe nayebi que ba association ebele ezalaka nango ki bosali bozolia wana mais na aussi gérer pe moi communauté congolaise tout ça est fort to so tokomi mboka sika eloko mpe nango lobango mingi tout ça est fort toyekolaka balwa ya mboka wana. Nous ne sommes pas une communauté sainement pour nous aider motu lelo ya motu ezalaka ngana sepela ouais en Afrique du Sud toi na communauté balandelaka balwa makasi ya étranger ça la que soli kambozali to loi sikekoti basala ba message na ko est-ce que ça le cas dans sa France ba Belgique ba Suisse ou invité. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Tokutani mbalasi manzamba pambola bino bisous bisous. Bye. Bonjour la grande famille. Bonjour mes chers frères et bonjour la grande famille. Bonjour mes chers frères et sœurs, c'est votre artiste José de Londres. Sougna s'est présenté devant Bino pour le respect. Donc là, au tika événement, tout message où il est caboité, na respect na anamo pour na Bino. Yango na se permettre qu'il y a devant Bino na ko s'excuser. Na bateau yo bango bavanda kawana ka juste pour na kotala makambo bateau ko luka ko déstabiliser bateau donc. Nazalaki victime ya piraterie, ba pirata qui fait compte Facebook nanga. Bato bazwaki ba message bandeko ba mitungisa maki bato ba monaki keno de Londres tindeli bango message moko soit disant ya kosenga boyebi ke nayebi ke boyebi ke eza bongo te nayebi ke si bo comprendre que eza bongo te mais par respect na bino ya on a se permettre boyali boso na bino ko yebisa bino encore une fois. Mututu au monde de Londres comeli message nga so na ina sengelo ko to na ina solola na mututu na ina tinda mutu message na robenga na numéro to sololi. Je crois que mutango wana so bobengi na téléphone awe mbati. Donc ba réalité mboka boyebi yango na yebo mona pe eza pe munne ko na so congolais te eza ba moko ya ba étranger oyo ba mesana ko sala makamande to ke na mona ba sengi email ba sengi numéro pour na ba raison quelconque. Bango ba bazo utiliser pour na collection maile na bango donc le ba maile on a ba tchangu na mikanda na ba bureau ba ni bango ba tcha maile na ba ordinateur pour ba yiba ba tout gloire à Dieu. Dieu merci nzamba sungaki ata mutu moko se permettre ki cause la victime ya opesa carte na été pour ba ba yibinga ba ninga na nga ba yibinde na solula. Donc merci na confiance encore une fois na remercier tout le monde ou ba comprendre que la kinga été na profiter na yango na yebisa batu ke non tous en recrutement na groupe na biso en les tigres ba o yazana besoin au sala théâtre tous on a contacté biso abenga fifi busa misi yolo azo biso et puis na profiter na pesa ba condoléances na ser na biso silove na nour donc papa uti kotika biso courage ezanzela biso tout toujours le lano elongo donc bandeko tout o ba bina na silove bobenga bo encourager bo ebi douleur ya ozanga être cher donc très être cher ils ont la facilité donc to benga ito encourager les tigres to profiter bandeko tout pe les tigres et association idéologie na biso tozanango to yikampiko to sangana donc ma Babi, ma Karine.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.